Ingeta, 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 la famille, Bokota, 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 Bokota. Affaire sur affaire, dossier sur dossier, makambo sur makambo, koya kolala kolamuka na ya sika, kolala kolamuka na ya moto, moto, koya kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na ya mokili, mokili mawate bandeko nanga, eza ya koinda, eza ya kobeba, eza ya somo, eza penza ya mokili, mokili mawate na ndenge moko ya pas possible. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandi nyonso yakala. Bienvenue na ba o nyonso yasika. Ka ndenge toyebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso ya Kisongi Songi officielle. Chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Tokosenga na bino bo s'abonner masi vraiment. Bandeko nanga kande boyebi tango zo landaka biso kobosana pete kosalelaka biso partage nde likambo, partage nde masolo, partage nde somo biso tolela tolingaka pe ba partage na bino na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko surtout ya malamu. Voilà. Lelo bandeko nanga toye awa toye na makambo ka ndenge boyebi Kongo na biso ezangaka matière te o, Kongo na biso ezangaka makambo te, Kongo na biso tozalaka kaka tolali tolamuki na ya sika, tolali tolamuki na ya somo, tolali tolamuki na ya mokili mawa te bandeko nanga, toyaki kolala tolamuki ka boye toye komona papa na biso na kombo ya Jibe Mpiana oyo ebele ya batu bayebi ye na kombo ya papa chéri bandeko nanga, makambo dossier ye na Amida Shatir. Dossier na bango ebele ya batu bazomitu na dossier na bango ezala kaka to dossier na bango esila to eza ndenge nini. Ka ndenge tolobaka toujours chaîne na biso ezalaka Kisongi Songi bandeko nanga, moyen totika pe makambo ya batu ezalaka te pe ekotikala kozala te. Toko continue na biso kaka, soki ya kotonga ezali tokoya na biso kotonga, soki ya kobetela lisolo ezali tokoya kobetela lisolo, soki ya kosolola pe ezali tokoya na biso kosolola na ndenge moko pe na cadre moko ya kitoko. Ebele ya batu balanda nzembo ya papa na biso Jibe Mpiana, nzembo na ye oyo penza ayemba. Aza na nzembo moko ayembaki atiaki kombo ya Amida Shatir. Bandeko nanga na baseri wana bazalaki mwasi na mobali. Ka ndenge toyebi biso nyonso, Jibe Mpiana na Amida Shatir babalanaki. Eza te ke no bazalaki ba makangu, eza te ke no batiaki nde Amida Shatir zemi yango bakende ovanda ensemble te. Ovanda penza na bango ya ensemble ezalaki mwasi na mobali penza ya solo babalanaki. Alors, ka ndenge boyebi ba réalité na ba couple na ba mariage ezangaka te. Ka nde bayebisaka biso soki bomoni ke bino mibale bozotambola nzela moko te, mutu na mutu aza na nzela na ye, mutu na mutu aza na makanisi na ye, malamu bokabwana, malamu bopanzana. Yango na kote ya Jibe Mpiana na Amida Shatir bamonaki ke bolingo ezalaki lisusu te, mutu na mutu amoni ke nzela oyo nga nazo moninga zo kende eza bien te, malamu to kabwana na biso, malamu to panzana. Yango bayaki kokabwana. Eyaki kosala ke Amida Shatir akendaki kokota na libala mosusu. Libala oyo akende kokota ezalaki epai ya Didi Kinwani. Epai ya Didi Kinwani pe etikala kosimba te, eye kosala ke lelo oyo asi retrouver na libala ya papa na biso Vital Kamerhe. Bandeko nanga, ka ndenge na utu kobetela bino lisolo na nzembo wana ezalaki nde nzembo soki Jibe Mpiana zo yemba abandaki nde komensione kombo ya Amida Shatir. Toye komona awa Jibe Mpiana aye kosala mwa repetition na ye. Na osala repetition na ye oyo abandaki kosala, place ya nzembo oyo abandaki kotia Amida Shatir, akomi lisusu kotia Amida Shatir te. Akomi kotia Jésus. Eye kosala mwa mbutu ya makasi, ebele ya bato bakomi komituna eza nini, pourquoi ake kolongola nzembo wana
ye na batango nyonso abandai koyembela nde Amida Shatir ka lelo oyo aya kochange aya kotia Yesu. Eske ezalaka, eske esalemaka, eske eza bien. Bon, biso kande boyebi chaîne na biso ezaki songi bandeko na nga tokomeka pe koya kosala analyse na ndenge na biso pe na système na biso la famille. Na kindenge na nga na ndenge nga na comprendre situation na ndenge nga na omonela makambo bandeko na nga soyons sincères et honnêtes tomeka kosolola babiloko mosusu kande na yebisaka bino ezalaka toujours malamu tosololaka vérité tozalaka te ke non parce que oyo akendaki parce que oyo asalaki parce que emataki parce que ekitaki te ezalaka toujours bien totamboli na vérité tolobi pe vérité ekozala toujours et encore malamu mingi. C'est tout à fait normal. Soki lelo jibe mpiana na place oyo abandai kotia Amida Shatir lelo oyo jibe mpiana zotia lisusu te en tout cas bandeko nanga tokoki ko condamner jibe mpiana te parce que abando tia ye na banzembo wana ezalaki na cadre bolingo oyo azalaki nango envers Amida Shatir yango wana bolingo na ye wana abandai kolakisa yango soki azoyemba azo sentir bolingo wana ezomataka ye na motema. Mais lelo oyo quand même aza lisusu mobala Amida Shatir te. Et puis Amida Shatir eza te ke non aza na ndako libala te. Amida Shatir aza na ndako libala, aza na mobali na ye. Ata bino moko tomitia na place Amida Shatir yo oza mobala Amida Shatir. Yo oyo zolandanga. Oyo ka na nzembo bien sûr nzembo akala. Oyebi déjà parcours à mwasi na yo. Mais nzembo oyo azosala ba répétition jibe mpiana ke kobeta concert. Na place kaka ya oya bando yetia Amida Shatir azo continuer kaka kotia Amida Shatir mais opesa kanda ekolakisa ke non ozalaka na bolingo Amida Shatir eza bon ata soki bolingo ka ezalaka mais aussi longtemps que aza lisusu mwasi ya batu akoma na ye mwasi ya batu aza lisusu mwasi na yo te okoki jamais kotia ye lisusu na banzembo te. Donc bandeko na biso oyo bozo condamner jibe mpiana ke jibe mpiana sali mabe ake kolongola kombo ya Amida Shatir te na banzembo wana banzembo na ye nyonso etikalaka bongo mais eza kaka ba répétition ya sika oyo azosala pona ko préparer ba concert na ye pona ko préparer place na ye ya kokendo yemba yango siko na ba place wana akomi na ye kolongola kombo ya Amida Shatir akomi na ye kotia kombo ya Jésus ce qui est normal. Parce que na minute oyo toyebi ke jibe mpiana aza na mwasi te. Jibe mpiana aza ye moko toyebi ke aza mobali akoki kozanga makangu te akoki kozanga mwa chéri moko boye te. Mais aussi longtemps que eza nanu officiel te biso nyonso toyebi ke aza na mwasi te eza bongo. Le jour que jibe mpiana akobalaka na ba place oyo abande otia Amida Shatir akobande otia mwasi oyo alingi ekozala bongo. Donc totika na biso koya kokondana ka jibe mpiana parce que biso ba congolais na yebite soki mitu na biso air mosusu esalaka to soki mitu na biso ba congolais air mosusu esalaka te parce que eza makambo moko na vanda ki peza na zo kama tango omona mutu peza azo kondane o jibe mpiana sali mabe basalaka bongo te mais Amida Shatir aza mwasi ya batu mutu ata soki bozalaki na ye bolingo ndenge nini obandaki ko poster ye ozotia ye na ba statut ozotia ye na ba profil na ye na yo plutôt mais le jour que bokabwani mutu wana surtout que abali aza lisusu ya yo te c'est fini wana bosa na ba photo nyonso ozalaka nango na telefone effacer yango kaka na pete nyonso aza lisusu ya yo te akomi mwasi ya bato. Donc na minute oyo kande toyebi biso nyonso Amida Shatir aza mwasi ya papa na biso Vital Kamerhe. Donc na banzembo ya jibe mpiana akoki lisusu kombo na ye ekoki lisusu ko apparaître te à moins que soki alingi ke balobela kombo na ye wana ekozala sikoyo na makambo bolingo te akozala obligé ya kofuta dédicace kande tomonaka bato mosusu bafutaka ba dédicace afuti dédicace ale babwaki ye na nzembo na bakadre wana oui mais ya kolobaka ke non nzembo bolingo jibe mpiana akomi kokompose nzembo bolingo atia Amida Shatir ekotikala kosalema te et puis asali na ye bien ndenge alongoli bakombo na ba répétition na ye ya sika alongoli bakombo ya Amida Shatir parce que Amida Shatir azalaka lisusu mwasi na ye te
tomonaka bato ebele. Moi chaque fois que nasalaka bémission eza na bato mosusu babengaka nga est ce que eza ya solo mpenza Jibe Mpiana na Amida Shatir bakabwana, parce que biso tomonaka eza neti cop ye moto atindaka Amida Shatir akende kuna pour que ye abanda kozwaka bambongo. Bandeko na nga nayebi te soki koki kozala na basi oyo andimi akende kokota na libala moko boye pour que asepelisa mbali na ye akala abanda opesaka ye bambongo. Nayebi te, parce que moto azonyokwama na nzoto eza yo mwasi mobali akonyokwama te. Et surtout na ndenge toyebaka mobali soki ayebisi yo makambo wana, le jour ka libala akone kokufa yo pe okotelengana na balabala, akoloba nini? Oza mwasi ya ndumba, yo mwasi ya libala ondima okendaka kobimaka na mibali mosusu. Ezalaka kope ya Jibe Mpiana na Amida Shatir te. Libala na bango bolingo na bango esila. Bana kaka bazali, bana na bango Daida na Soraya baza wana, baza bana oyo bango nyonso bandimi encadrer bana na bango de loin. Donc papa aza, mama aza, bien que bazovandaka ndako moko te, mais l'essentiel bayebi ke non ndenge eza boye eza bana na biso, il faut tobokola bana na biso. Et surtout que bana na bango lelo oyo baza ya kokola. Donc soki baza na eloko epai ya papa na bango bayebi numéro ya papa na bango, bayebi ndako ya papa na bango. Soki baza na besoin ya eloko kote ya mama na bango bayebi ndako ya mama na bango, baza na numéro ya mama bakoki kobenga. Eza mwa bongo. Yango bandeko na nga na ye koprofite pe kopesa mwa conseil na bandeko na biso mosusu. Tomonaka bandeko na biso mosusu omona ozalaki na mobali moko boye to ozalaki na mwasi moko boye bobanda ye ko vivre ensemble kala. Mais eye kosala ke botikala kobala na te. Tango botikala na bino kobala na te, mobali ozwi mwasi mosusu, mwasi pe ozwi mobali mosusu. Mais omona mwasi na ndako ya libala to mobali na ndako ya libala aza kaka en contact na ex na ye. Bandeko nanga bolingo ekufaka te. Lelo oyo koki kosala semblant lobi kuna, mais un jour comme diable pe alingaka toujours koya kotia bakal, alingaka toujours batu o mibale balingani baya kopanzana, surtout mariage. Diable akombatraka mariage makasi. Sikoyo soki oza kaka en contact na ex na yo ata soki bolingo si ekufa, mais comme diable akombatraka na ye toujours mariage, okoya komona ka jour mosusu ye wana diable akomi kotia bolingo na kati na yo ozongana na ex na yo. Tango pe ozongani na ex na yo makambo kuna ya malonga eza te. Omona ka ex asondoli yo alobi yo ozalaki mwasi ya libala, okomi kotelengana libanda, okomi koloba si je le savais. Soki osi obali oza na bangagement na yo mosusu, oza na relation mosusu, en tout cas ezalaka toujours malamu kozalaka mosika ya ba relation ya kala pona ko se protéger, parce que mokili ya lelo eza kaka mokili moko ya ba tentation na ndenge moko ya somo. Wana eza kaka conseil nga na pesi. Voilà, suka na biso yango bandeko na ngai biloko ya kitoko eumelaka nango te ekendaka nango mbangu. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye.